site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena maseza magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbisi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbisi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbisi ça somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango o Grâce Mbisi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié Beclair auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi mi caps Les gens ont fait musique, Oui, salut à vous tous qui nous suivez de partout sur www.congoelengi, site à Boli, site à Gaillard. Devant vous, c'est toujours la mignonne de la presse, Glody Yasuka. Moi, j'ai toujours na soif yako, salabino toujours pas bien soif oyo. J'ai toujours na posak yako et des bino, na sens que vous avez toujours na actualité, vous avez toujours na ba découverte yakitoko, toujours na découvrons ensemble émission oyo etera mututu à l'aise car n'engue bino mo webi de tobe drama solo. Je remercie Grâce Mbisi, la chanceuse, Grâce Mbisi, number one. Merci à toi, Grâce Mbisi. Et merci aussi à toi, Mika Badjine, mon héros d'Alombre. Voilà, Pembe derrière la caméra, je te dis un grand merci. Et pourquoi pas à mon réalisateur, Tracy Pro, la même magique. Merci à toi, mon réalisateur. Pour aujourd'hui, nous découvrons la rivière Njili. C'est Rohinda. Babi la mignon de la presse va découverte net in film. Les lots vraiment to kiti pena ko babi pena Maya Njili quoi. Maya Njili ni nezara la Maya Njili. Maya Njili bazara est-ce que bazara wana batu va vivre la Maya Njili hein? Il y a vraiment micro pena la mignon de la presse toujours na équipe na Gaillard to kiti vraiment la rivière Njili to découvrir biloko oyo esalamaka awa bato oyo bapasaka temps na bango na rivière oyo elekaka nini toujours na 21e siècle oyo bamaka bakala bakambo ezaka pena ya antiquité mais tozo vivre yango toujours na 21e siècle neti kaka koto modernisation ekota te quoi. Merci à Matou Idole, merci à toi mon vieux depuis la Suède, pourquoi pas à JP Maya l'homme qui a un bon cœur à Paris, Papa Yasuka Kanaja Marie, merci à toi Jovi Vang ou la catalogue, merci Nabino Touna Paris, sans oublier Sema Mayasi. Sema Mayasi, moi c'est Kitoro, moi ça Pembe, ma grande sœur chérie, merci à toi. Découverte à l'élo, ils ont un plaisir, il y a prophète Gikanga, Nekana Loba qui l'a mis la presse rapidement, tout ça vraiment air mingité, Mika Zulangana no, voilà nini bois tout, un pirogue, vraiment ils ont aidé Bandeko pour nous traverser Nangambo Mususu, pour Nangambo Oyo.
toza na commune ya Njili ngambu wana commune ya Matete bandeko mususu po ako azana commune ya Matete po koma commune ya Njili soko biazo taxi afuta mususu 500 francs mususu nini ako préférer na nzela boîte nzela mukuse pe en plus po so bia kende akene boulevard kuna ba embouteillage ba nini ou bien aza moyen te arolinga katisa na nzela ya pirogue mais d'éviter pirogue on a risqué na 21e siècle on a vivre toujours na ba pirogue faut voir c'est comme modèle la pirogue on mika pour ça vraiment donc to sur la pena bandeko to moni pe bandeko bazolinga ba katisa arrive ngambu mususu wana to éviter. Merci. Dès na loba na nosa ki bino eza vraiment ya koinda na 21e siècle to vivre toujours netikara na tango akala donc netikara na tango akala wana to moni bandeko bazo mata na pirogue on me m'a pas kilo boy tu as redécouvert en haut comment et c'est pas ça est-ce que pirogue on peut ba foutre la en bon ils a refait c'est gratuit car on est tao quoi ça bande côté mais to koyo kaya moi liloba to za posa to sola mukie mbote c'est boni kimia to moni ona ba koli bozo katsa okiwa tena yo tika serment boy na vari akaka et puis c'est comment ça se passe il karandenge ni na boîte oyo yondo kumbaka ngana kumbaka monte naza porteur na tia côté liberté mais to tika ndese na bilo na na ngamora siko pona yo ko katsa na boîte oyo ezaka risque tote eza risque makasi mais ko katsa na nguka pourquoi to tia idée ga epanzamba usunga biso botaka vina bino na risque idée panzamba sunga bino yo zo katsa na boîte nzamba za te bonso zinindo te nzamba sunda eza bo atako bongo to sa pendeni to bika njamene mutayebi ba difficulté na biso nyoso ata ba passe na ba nini to tika pe charge ga ipana echi siko étant que congolais moi lilobano kozala nini ata pa konza mboka o ba moni ba yebi ke non ba katsa na ba boîte moi lilobano kozala ni message no ko pesa même na ba konza mboka bonana message te maintenant otala ba sala la biso moyen de transport ko faciliter biso to katsa to tika na biso boîte po eza na difficulté muto ko kufa na ya koi akufi pe donc akana ide ligo akana ite mais akufika na ba accident ba boîte o kaka on sala ngola sentiment eza parce que moyen de déplacement mususu eza te ça va eza kama kiona OK merci ndeko na mo nous apprécier ça va na katsa na ngambo na tika se na ya na merci voilà pour comprendre boyoki ndeko koloba lobi c'est vraiment eza pas donc eza pas parce que moyen de déplacement mususu eza te to moni pe ndeko to bengeni chauffeur à pirogue to nani pour la seule interview ba to Orlando partout fona pese loko yum to kumbaka ngoti vraiment comprenez ou c'est pas grave ya boy na ya il faut pas interview faut pese loko na peut sera loko on va pese inde combien de ka bo moni de kwa lobi eza vraiment pas si ko traverser na ba boîte oyo eza vraiment risque makasi passe na mitema mo même ba jeune fille na ba koli ba uti na ngonga mususu ba kenga mbwana donc eza vraiment pas si na rivière Njili ba blore les rande en autant yo vani na ndaku au démarrer moi prado na OK mais appel bandeko ba souffraka azui a terminer na risque akatisa toujours na boîte mais tout monde eza aussi pratiquant pour batu ba linga ngo ba bakata na bango ba mesala donc banga susoma mai lobela bango so elorote donc mai wana lobela bango susoma te quoi vraiment ça continue mais ça vient de découvrir mon bébé tout le monde a ba jardin to comment et pas ba maman oyo ba maman bilanga quoi ba maman o basaka bilanga to kozwa bango pe et puis to koyeba ko continuer to découvrir quand des ana ba surprise ezali so to mone le moko oyo et attirer biso de plus to découvrir ngo pour nous savoir mbote ndeko mbote maman ça so kombo nao kombo na nga maître Lisoko. Oh maître Lisoko. Pour ni kombo ana pour moi on a pas circonstances à vie. Oh expliquez-moi son nom c'est intéressant. Oh moni ba ma musu to kutana na on etinda kabiso bimiselo moko boye oyo ko se pesa pe mukili nakutana ba mambo ebele nakutana ba makai ebele yango na mona na fanda na raisonner bonga kombo na nga ndako Joël na famille Mulumba mais kombo na nga ba masa ba ebinga champion Lisoko so tuni mokili ebi maele vraiment maître Joël to moni ozo sani c'est to moni kuno to bimisa ba zelo o koma na bimisa ka zelo explique son ndenge musala ngo elekela na rivière
On arrive à tourner bateau exploiter na biso ka sable pour biso tourner carrière to bimisa zelo na mai to te kami to keya kezo somba ya ngamo na sepele le fana bimisa na zala na mai ngamo na travailler mingi te na ba petit ba travailler la ngame lelo na sepele ngamo fana participer na boulot pour ba petit ba occuper mais singa na participer zelo ngo siko ba difficulté ni bozwa tanga obimisa zelo obimisa ngo ndenge nini bon ya na mambo belé zelo pour travailler bien faut yeba na no mai ya liboso na no so ko yebima il faut ko yeba okumba boatu pour à la l'aise au coup taper na makamuso pour ba boatu pe dinda ko charger belé kilo eleki moi be bou odindi je tombé ko yebima ito monti que ça déjà risque à makasi pour siko ko kumba boatu wana boye ko la ngo bien ko kumba boatu ngo eza ba risque ne bien bo kumba ngo yebisa bisona bon ko kumba boatu to yekolaka ya na ko apprendre ne ba apprendre elo nyonso so za na volonté ko yeba ko yeba to apprendre ka porter manga pe na botami na ngai ko toyo biso pe na to utiliser mingi boatu po ani pe bo préférer boatu bo poro bi maboete ba transport ezali même linka boatu ba transport ezali so boatu eza matériel eloko ememaka matière tozoluka na robima na transport moyen na mai ememazelo wa eza te senga tozwina no na boatu bake ba boaki allez mituka ezoya po tona ba mituka minene ba 10 tonnes ba 20 tonnes de yaka ezolongola ezosomba surtout ezobwaka bango bazosomba donc vous se retrouvez après quand même na commerce mina zelo bon eza musala moto woloba te ke na se retrouver raté pour ça la rango tant que na sala ngo c'est que atamo ya mukie il suffit mwana lia on a des parents na ba na ngami balé ana bon bébé na nga Frank ya boso mobali deuxième bébé na nga ya mwasi bébé Jennifer. Siko à part rivière o bokenda pena ba mai msusu bimisa to bimisa ka na rivière anji rivière o ese belé soki na fleuve okuta zelo apembe asko to bimisa zelo a jaune et ça ce qu'on a mutu kilia nda osepela kilia msusu olingane construction ne salama na zelo ya manji msusu olinga construction na salama na zelo ya fleuve bo biso wana toza kuna te ngai na chende matière ça na posa sombi c'est pas. Ok, merci Ndeko Joël. Balasima. Merci Peli. Oui, mote Ndeko. Mbote mama. Olingi ko kata mingi na boîte Ah na lingi. Kwani? Na kata boîte ko ngande na boîte. Na yebi boîte te a. Boîte pena na yemo na kana kisasa nde batu ba kata banzete okumba biso mata camion. Ya bongo te a. Boîte pena liso la boîte pena ko betela ngope. Siko yo yebisepsona boîte basala ngona nini? Boîte basala ngona nzeta munene na mboka basala ngo boye wazi soka bapasoli yango epasolia bapasoli yango bakati yango basali ne basala balongoli ma banzete ma boye ezala na kati ana ezala lokwa minene lokwa ya moelon pati boye elongo apres bayetia mabulu basala selo nde namona na mboka nde na mata na mboka comme mboka biso toza à centre ville vraiment mboka ti na 21e siècle tozo vivre lokwa na mboka pona eza malamu toza mabe eza malamu ti siko vivre lokwa na mboka e vivre ko kwani bon ngape na ebite vraiment comprenez merci siko pona yo boîte ngo bofutaka combien boîte de futa 100 francs soma etoni 200 na minute on est à Kaokelanga 100 francs mais c'est tourné côté belé na banda 200. OK, merci. Oui, merci pour l'attention aux Akinango. On a vraiment moni touti na rivière Njili, pour moni comment ma ambiance les kakawana, vraiment bon moni, bah ça toujours transport il y a bois tout le quoi toi en mboka mais dans la ville province à Kinshasa et surtout dans le 21e siècle oh jamais le transport et modèle aurait toujours coexister. Mais merci à Grace Mbizi notre number one. Merci à toi Mika Bajinde derrière la caméra. Merci à toi aussi Tracy Pro, la même magique. Merci à nous tous bolandi biso nabi que prochainement toko zoapé ba maman ya bilanga wana to bon comment ça se passe ndenge nini balona ka ndenge nini ba kolisa ka ndenge nini pe ba teka kango wana prochainement mais besoin qui déjà ba image na bango ndenge ba so sala ba misala bango ndenge zoleka. Merci découverte lelo zaki pour na plaisir ya famille Diasuka Mobimba là je vois Christian Diasuka je suis Diasuka
toute ma famille, merci Nabinotou, merci na tout Bolandi Biso, Glodie Dasuka, la mignon de la presse, Azana toujours pour la recette la ville bien. Vraiment, to comme Nasuka, il y a découverte à l'élo. Merci Nabolingo, pour la Kisaki Biso, vraiment de partout. Là, je vois Sima Mayasi à Paris, Papa Dasuka quand Jamari, pourquoi pas à JP Maya. Merci Nabinotou Bolandi Biso. Donc, comprenez l'accent, l'image pour voyer ba. Bino wa libana mboka. Bino ba o kima RD Congo we wa kenon. Ninyo eleka na RD Congo, ninyo ezala toujours. Ninyo ko zala te ba ko kufa, ba ko zinda parce que moi le transport a bien été parce que préféré na bango ko kata na boîte pour na ba 100 francs wana, être na ba taxi ba singa bango cher amoni ka ngana na ngambo pour na kata ngambo na fona futa 100 francs na ngai, ozo coûter même pas lipa parce que 100 francs est l'autre côté. Il y a une facilité pour nous passer aux mboka. Vraiment merci la minute pour l'antibiso de partout. Glodie Dasuka, la mignon de la presse. Mon nom vacation polémique. Azana pour la ça la minute toujours bien. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona glace Studio NC Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy